Bote na bino banson bandeko balandi ya émission na biso mokolo mwalelo. Solo topesaka bino manaka mikolo nyonso na tina ete bokoka na kososola mikolo kolandela manaka na biso baindo pe kobalisa na manaka ya bapaya kolandela ete tozali nanu na eleko ya transition ya bokabwani ya bopaya oyo ekotelaki biso mingi tosali na yango plus de 5 siècles pe kozonga na bobiso. Nde na yango mokolo mwalelo na manaka na biso ezali bongo mokolo mwankenge mwazomi sanza ya misato na bopemi ya misato na eleko ya fula tete na mobu kama yoko na tuku misato na moko oyo tokolimbola. Toza bongo na 10e jour na 3e mois na 4 ya 3e semaine na saison ya pluie na l'an 131 oyo ekei bongo kobala na manaka ya bapaya oyo tozali samedi le 30 novembre 2019 na mokolo ya lelo tukwa nose bino ete uta mokolo mwankandu mwa mwambe tope mokolo mwa jeudi le 28 novembre ete eloningwa mafuta esila kibongo kofungola bikuke nango pe bana bazonga kikelasi ete eloningwa mafuta ezali école ya boindo esikakani ba génie na biso bana na biso esengeli batanga na programme oyo ya boindo nde rentrée scolaire na yango salamaki donc bana babandi kotanga sala makasi oyo mwana na yo azongi nanu te aya kotanga na bankota na biso na bobiso po lobi mokili ya lobi ezali ya bana wana bana batangi na kimundele oyo nyonso toza ko déplorer lelo ya mabe na mokili ezali resultat oyo bana batangi na kimundele nzoka peuple nyonso atangaka na nkota na ye pe na lolenge na ye tala oyo tokoka kotalisa bino na mokolo mwalelo nde totombeli mbotama elamu na baebanso babotama mwa 30 novembre pe mokolo mwalamu mwankenge na biso banson nde tokutani na manaka oyo ezali koya.